bokota balobi bakota kaka soki matière ekoti biso pe tokota toyoka nini ezoleka. Bandeko nanga eza somo kande na lobaka eza somo et surtout na lobaka toujours que non soki ya koloba eza tokoya tobeteli yango masolo tokoya lobi soki pe ya koloba eza te moyen pe to ya koloba ekozala te ezalaka bongo et surtout totambolaka na système na biso ya kitoko. Ebele ya batu lelo déjà na vidéo na biso baomona pasteur Moïse Mbiye baomona pe la servante de Dieu oyo autaki kotika biso oyo tokoloba lisusu que son âme repose en paix mama Lisi Kunda. Lelo oyo na memeli bino pasteur Moïse Mbiye bandeko nanga makambo eza kande na lobaka na communauté na biso eza communauté moko ezangisaka makambo te. Communauté na biso eza communauté moko eyaka nango kana makambo. Donc place nyonso bomona congolais boye bakake no makambo eza wana eza communauté na biso. Moyen peto boyango eza te. Moyen peto loba te ke no naza congolais te to naza congolais te eza te parce que tobotama bongo tokola pe bongo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza, toye na pasteur Moïse Mbiye, toye na sœur, la servante de Dieu aussi, la sœur Lisi Kunda. Nini ezoleka makambo nini esali keno lelo toya kobeta ma solo. Avant na kota penza na mozindo ya makambo nyonso ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Na yebi que chaque fois que tosalaka ba émission bato sika pe bakotaka. Yango na ekosensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo. Chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Chaque minute et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso penza olandaka Étoiline Inès TV zwa kiti na yo vanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni. Lelo oyo toye na pasteur Moïse Mbiye toye na sœur na biso sœur Lisi Kunda. Nini ezoleka makambo nini esali que non lelo toya kosala video. Avant na kota na mwa mozindo ekozala malamu mingi. Na ya kopesa mwa bambote na Linda bukulu ya balinda bambote na yemoko madame Marie José Chala bambote na madame Sidonia Siala. Na pesi bambote kandenge ezalaka na système moko ya tokos bambote nanga na yemoko madame Grace Mpoyi, madame Céline Kaba, madame Vicky Mombonzo. Na pesi bambote na mama Tina, mama Titi, mama Joséphine et pourquoi pas mama Eugénie Zemanga pe na mama Christine Lonongo na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà la famille. Lelo toye na pasteur Moïse Mbiye, lelo toye na sœur Lisi Kunda, bien que basi bakundi ye kandenge boyebi azaki musala nzambe abando yembela nzambe basala nzambe ata soki akufi tellement que bazaki batu moko bazaki ba personnage public bande konanga.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kafu kafu. Gavker aye penza na ba solution ya kili kili. Gavker aye penza na solution ya kitoko. Na Gavker bika na yo libela na système moko ya bien. Yo bela kamutu pasi mukongo sala kayo pasi, hein? Munene zo yaka mata kita. Omeki bakisi nyonso omonaka keno ezo simba te. Na Gavker bika na yo libela na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille Kane tobetaka masolo lelo oyo toye na makambo ya Pasteur Moïse Mbiye, toye na makambo ya Sœur Lisi Kunda. Ebele ya bato bakomi tu na mama Etoile Nines TV eza nini? Mama na biso tosi tokundi ye. Yo nini lisusu bandeko nanga? Makambo ezolobama. Moyen pe na vanda kimia ezate. Yango ekozala toujours malamu mingi na ya kobeta masolo na ya to solola. Na yaka ndenge ezalaka bandeko nanga tosala ba analyse na biso. Déjà kokufa ya mama na biso, c'est comme si ebele ya bato babando talela ba musicien na biso chrétien. Nana kokende, nana kokende te parce que déjà dès le départ na minute oyo pona batu mosusu bayebi te, batu mosusu bayebi. Na côté ya ba musicien na biso chrétien, mbutu eza ya makasi. Mbutu penza eza ya makasi bandeko nanga, eza mabilo mosusu toboya kana biso koya kobetela ngo masolo na ba émission. Mais mbutu eza ya makasi. Soki botali na kalawana ba musicien na biso bazalaki na bango ensemble, bien que moi kobeba na ya muke ezalaki, mais ya turoyo ya kilelo oyo to ya génération oyo kobeba na ya ba musicien na biso ekomi mwa ebele, ekomi mwa somo. Yango bomona ekomi neti batu na batu baza na bakana bango. Ba oyo na ba oyo bango bazalaka kaka. Ba oyo na ba oyo bango bazalaka kaka. Siko tango matanga ya mama na biso Lisi Kunda eyaki. Ebele ya batu deja babando talela. Musicien na koya. Musicien na koya te. Musicien na okende. Musicien nini akopesa contribution. Musicien nini akopesa contribution te. Ezalaki ka bongo. Koutou, il y a même de ces personnes au batelema qui balobi non. Tout le monde a présence, il y a Pasteur Moïse Mbiye te. Moïse Mbiye azokende na matanga wana te. Batu mosusu kande bazokendaka. Pasteur Moïse Mbiye to mona yete. Il y avait même de ces personnes au bayaki ko sala ba intervention na bango kaka ndenge to salaka. Batu mosusu baloba te. Pasteur Moïse Mbiye azokende te. Pourquoi? Parce que
azo préparé concert na ye kandenge ezalaka concert na ye oyo ekosalema na stade de martyr yango aokende te. Bandeko na ngai ezalaki soma bato mosusu oyo azosala mabe ye akomi kaka ye moko na kwa na ye bato mosusu boye ezalaki ka ebele. C'est ainsi que kandenge boyebi mama Étoiline Ines TV en tout cas naboyaka na nga kolala soki makambo eza sur les réseaux sociaux bandeko na nga nalalaka pete en tout cas nalingaka kaka nakota na origine ya makambo yango eza nini. C'est ainsi que tozalaki na biso informé que non ndenge eza boye pasteur Moïse Mbiye akendaki na ye na matanga akendaki komona bango aboyaki nde bafilme ye bakanga pe bafoto aboyaki parce que y a de ces personnes o balingaka na bango matalana te eza pe na bato mosusu o basepelaka na bango na matalana bato mosusu penza matalana nde ya bango soki aki epai il faut bazwa ye bavideo bafoto wana sepeli. Mais il y a aussi d'autres personnes baboyaka na bango polémique omona mutu mosusu alobi ke non naza na besoin ya matalana te bo filme nga te bozwa pe photo na nga te et c'est sûr bakozwa photo na ye te bako filme ye pe te bato mosusu bazalaka bongo. Pona pasteur na biso Moïse Mbiye présence na ye na matanga ezalaki akendaki penza matanga avandi kandenge ezalaka bato nyonso bavandaka la famille. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya Maluku, vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya Maluku. Baterrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Baterrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. La famille ba mapango ya koteka yango yo. C'est le moment ya kosombaka ba mapango. Biso toboyi na biso te ke non nga bakote wana na okendo somba te nga nazozelaka ndeko nanga okozela ti Yesu akozonga osombaka lopango te ba mapango yango oyo moins cher ba prix moko kitoko ba $350 ya pamba. $350 ya pamba la famille na système kaka ya tokos oza na lopango na yo okomi na yo kotongisaka malembe bo profitaka tango bandeko nanga ba place eza nango mona ka boye après 2 mois 3 mois esili nango wana bo bando benga ka mama Étoiline no mama Étoiline il faut lobela biso bakangela biso bapango ekozala trop tard. C'est le moment bimisa $350 na yo osombi na yo lupango pona bana na yo pona futur bana na yo ekozala malamu mingi makambo to oboya mikolo yo ezate keno babali yo na mobali na yo bosali soki 20 ans de mariage bozala kaka balocataire ezalaka lisusu malamu te. Voilà tozongela makambo na biso kane to obeta masolo bandeko nanga kane to solola makambo ya pasteur Moïse Mbiye pona ba o baye bakate. Pasteur na biso Moïse Mbiye akendaki matanga avandaki penza kandenge mutu nyonso akendaka matanga oke matanga ovandisi batu na matanga ye pe asalaki bongo akoti na matanga avandi na kovanda na ye wana avant abimisaki mbongo malgré kandenge toyebi ba organisation na ye ya stade de martyr ça demande beaucoup d'argent bongo mukete mais mbongo ebele
Pasteur Moïse Mbiye atalaki wana nyonso te. Alobaki kake no mutu oyo akufi aza ndeko na biso. Mutu oyo akufi abando yembela Nzambe. Alors en tant que mwana Nzambe nakoki kotika famille ka boye te ekozala malamu mingi na sala moi quelque chose. C'est ainsi que Pasteur Moïse Mbiye abimisaki $2000 na ye. $2000 ya mutoki na ye bandeko nanga abimisaki apesaki contribution na ye. Mais tango abimisaki Pasteur Moïse Mbiye alingaki te batu bayeba. Alingaki na ye ezala secret. Comme bomoni boyebi bino moko musala na biso eza musala moko tokotaka na mozindo ya makambo nyonso. Yango esalaki keno biso na kokota kota na biso wana nde toyaki koyeba mbongo o Pasteur Moïse Mbiye abimisaki. Na batu o babimisa bambongo ebele ezalaki Pasteur Moïse Mbiye, ezalaki Mama Laure Mbongo, ezalaki Papa Patrice. Papa Patrice pe abimisaki $1000 na ye, ezalaki le Pasteur Mike Kalambai, babimisaki bambongo. Bandeko nanga, babimisaki ba cotisation na bango kandenge ezalaka, balelaki penza Sœur Lisikunda na ndenge moko ya bien. Yango bomona ta ndenge bakendaki kokunda Sœur Lisi en tout cas avec honneur. Bakunda qui est très bien penza, bien otolobaka bien makasi. Donc, ebandai déjà koloba. Yango na lobaka toujours na se ya moi. Zala bien na bato. Na se ya moi. Salela Nzambe na motema na yo moko. Soki osaleli Nzambe na motema na yo moko, kote mosusu pe oza bien na bato. Mutu nyonso consideraka ye. Parce que zala bato mosusu lelo oyo. Omona, pour ka solista mutu, à moins que soki ayebi ke mutu wana zalaka na ba connexion, mutu wana zalaka na bambongo, tango na kozala mpiaka na okende pa ya mutu tela kosunganga. Wana omona osolisaka yo bien, ozopesaka yo ba respect. Mais soki oza na eloko moko te, ye pe na kimutema na ye, to ye pe na kibomutu na ye, azomona yo neti eloko moko pamba. Neti mutu moko boye, ozata kutu na malonga te. Batu mosusu bazalaka bongo. Yango ezalaka toujours malamu mingi la famille toyebaka ndenge nini ya ko se comportaka envers batu, toyebaka ndenge nini ya ko vivraka surtout na batu. Parce que mokili oyo toza nango eza mokili moko ya ba surprise. Imaginez soki Sœur Lisikunda azalaki sœur moko ya ba makambo. Kandenge toyebi batu mosusu koswana nde koswana kobebana nde kobebana. Est-ce que ba musicien na biso ya monde gospel balingaki balela e bongo, balingaki balela ete, balingaki batika e. Mais parce que azalaki mutu moko ya bien, parce que ayebaki ndenge nini ya kovandaka na batu, yango yaki kosala keno bandeko ebele, ba comédien ebele balelaki ye penza makasi bandeko nanga na système moko ya kitoko penza makasi. Voilà. Toyeka ndenge toyaka pona ko sensibiliser bandeko na biso ba o ba yebite concert ya Pasteur na biso Moïse Mbiye ezobeta mato ezosalema le 19 mai ya mois oyo. Donc dans quelques jours seulement concert na ye ezobetama. Yango toyeko sensibiliser ba sala Nzambe de partout. Ngana ndimelaka nanga prière. Toyebike eza pona lokumu Nzambe. De l'autre côté, peto bosana teke non. Diable pe satanaka ndenge boyebi. Aza mutu moko alingaka te. Succès surtout na makambo Nzambe te. Asepelaka na ye te. Po na ye, suwe na ye ezalaka kaka makambo nyonso ebeba. Biloko nyonso ekufa. Alingaka bongo. Yango na ye ko sensibiliser bandeko na nga nyonso. O bolandaka Etoile Nines TV. Kande na lobaka chaîne oyo ezalaka chaîne na bana Nzambe. Alors, to soutenir papa na biso Pasteur Moïse Mbiye dans la prière. Ebele abatu kutu baroloba mama Etoile ye moko kutu asa pasteur asambelaka makasi. Oui, mais l'union fait la force. Prière na bino, prière na ye moko, prière ya bandeko mosusu, prière ba pasteur mosusu ekosunga. Boyebi na Congo na biso bitumba ezalaka nango ata na mwa kaka makambo moko boya mukie kaka. Mutu alingi kaka sala. Na Congo na biso ezala kaka bitumba matakita. Na Congo na biso bitumba kende ozonga. Na Congo na biso ezala kaka bongo.
yango ezalaka toujours malamu mingi kosambelaka surtout mpona basala nzambe tosambela mpona situation oyo tosambela bandeko na nga na système moko ya bien. Concert ya pasteur na biso Moïse Mbiye ebetama penza na kitoko nyonso, ebetama penza malamu nyonso, ekosala bien, c'est pour la gloire du Seigneur, ekozala malamu mingi soki bamakam nyonso eke na système moko ya bien penza makasi. Voilà. Kandenge tobetaka masolo la famille, kandenge tolobaka na système moko ya kitoko, bandeko nanga to soutenir basala nzambe, bandeko nanga to souteniraka. Nga na encourageaka toujours batu oyo bazalaka keno avandi au moins na fin du mois boye na salaire na eba ofuta ye ayebi keno ndenge nga na liaka il faut pe musala nzambe alia na sepelaka na batu wana. Batu mosusu bayebaka te koma koyibaka bénédiction. Au moins na ye azolia na ye pasteur alobi totiaka deja ba offrande mabonza. Ba pasteur yango wana kaka bazwaka wana esungaka bango. Ezalaka bongo te. Ezalaka bongo te tango ozolia kanisela pe musala nzambe. Bien que otiaka mabonza na yo, peut-être yo otiaka babonza mwa mbongo ya ebele, mais na batu mosusu batiaka mabonza mbongo ya ebele te. Il faut église babongisango, il faut basombaka ba micro, talaka ba micro oyo ekufaka nango pamba pamba. Ba sente kutu koloba te, ba kiti kutu ezana ba ser mosusu soki bakomi ko prier en langue, bandeko nanga maîtrise ezalaka te. Omona ba kiti ezobukaka sikoyo na ba mbongo ba offrande wana omona ba mbongo nyonso ezokendaka. Mais en tant que mwana nzambe, tango ozolia kanisela pe musala nzambe. Olobika keno chaque fin du mois nakobando tiela musala nzambe boy. Et pa ya nzambe yepe likolo kuna azomona keno mwana nanga kingandi. Ndenge akaniselaka mwana nanga pasteur oyo nga pe na otika ka ete yango omona ka batu mosusu omona musala oyo ekufi après 2 jours musala mosusu eye batu mosusu batambola bongo. Pourquoi? Parce que bakaniselaka basala nzambe. Mais omona batu mosusu tellement bango ata mabonza soki opesa mabonza opesa ngo kaka pour que na pesa kaka na pesa mais na motema azata kuna te pona kopesa yango omonaka musala soki ekufi pour kozwa musala mosusu il faut bunda ezalaka pasi penza pe mawa. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exacte. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.